bino na kozala en ligne na bandeko bomituna ki bolowa interview moko salaka na bata Canada to bero kana sali ba réfugiés congolais oyo bimaka bavanda kola libanda baza wapi. Alors aujourd'hui exclusivité na kobenga moko na bango ba biso bisika nini baza, comment ils sont traités, qu'est-ce qui se passe, comment le gouvernement sud-africain a traité bango baza wapi, est-ce que babengana bango bazonga bakenda Canada bakenda wapi. Ce sont des questions oyo ngana tokolukato poser bango. Je vais recevoir je vais appeler un de leurs yende a copé sa biso en fait baza wapi fait ba comment wapi bazo salanini oui que le ko benga pende ko moko butunanga ba question papa bolo ba réfugié na bakenda wapi baza wapi to ka les bangote. Je vais appeler un de mes frères ou aza sur place papa Lopango. Comme on est papa Lopango yenda ko expliquer biso baza wapi. Donc participer Bobenga, numéro dans la petite écran, n'est-ce pas? 0027, n'a déjà on a petit écran. Yende, Tosolana, Biso Bazana niveau ni donc suite, il y a des réfugiés congolais. Oyoba, Kimaka, Baba no bana pour ça, Bimaba, qui est de Canada, qui est des États-Unis, tout ça. Alors, Baba, on a eu presque 6 mois. Libanda, Bazali Bossa, bureau HR, après bureau HR. Bengani Bango, Baiki, Libossa, église, dans 4 églises méthodistes, c'est tellement comprimé, Zalaki Makasi. Alors, Bakoka quitté une grande partie de Bimaki. Tant Bako Bimawana, et Kosala l'issue que entre les leaders, moi, Tireme, Kosalama, Tireme, Kosala, mais pas na Bango, et c'est un qui police qui était sur le terrain. Il y avait 2 camps, côté à Papi Soukami et puis Jean-Pierre, donc Kabwanaki, Jean-Pierre, soutenu par groupe africain, entre autres Ougandais, Burundais, tout ça, quelques gens à Est, parce qu'ils parlent trop Swahili, parce qu'il s'est dit que Jean-Pierre, il n'est pas congolais de naissance, si c'est Burundais, on a soutenir. Alors le but que non, Quinois, Quinois, Congolais Quinois, donc pourtant mon nom c'est Congolais, Quinois, Baza Mutuma Kasi, tout ça, Bazalaki, ko soutenir Papi Soukami. Le salaki barono soit kinaki na côte, Mouton Moro Bakangaki, Bako Bimisa, JPP Bakangaki, Bako Bimisa, après un moment donné, Bako disperser Bango, groupe Yaba Quinois, Bima qui na 4 églises, méthodistes, on a Vanda na Baron Libanda. Ils ont passé presque 3-4 mois là-bas. Alors il s'est avéré que on peut ça 100 mètres dans la dealer on a mis balai. Ok, on peut ça 100 mètres. Donc c'est un peu ça. Okay. Papa le parle. C'est comment? Sorry. Bien papa bolo. Santé bien hein? Santé ça qui toko makasi na ngolo nkolo. Na mono zoki mamba mpona makelele hein? Na zoki mamba mpona makelele. Ok. Non, c'est bon. Siko, c'est bon? To bimana mkeli banda. Yes, yeah. Papa Lopango. Yo, Papa Lopango, vraiment. Comment on est là, Papa Lopango? Comment on a Papa Lopango? Sinon, on dit Makasi. C'est Makasi, Zali. Ok, non, c'est gentil. Ok, Naina Zo Open Tamingite, mais c'est quand même important. Nomo South Africa, c'est ça? Yeah, on appelle Nomo South Africa. On appelle Nomo South Africa. Depuis Kombango Banda, ça fait combien de mois vous avez Banda? Donc, tu as 6 mois, tu as Banda. 6 mois, et Kokaki le 8, et moi, 6 mois. 6 mois, Kokaki le 8 avril là. Donc, le 15, donc, mercredi passé, c'était le 15. Mercredi passé. Ok, 6 mois, Kokibino. Bon, 6 mois, l'équipe, malgré la difficulté, tu connais l'ango. Surtout. Mais ndamazo tsunga bakubeta kokanga biloko to bongisi biloko. Ata lipanda ya Congo to lipanda kozwaka mais ezaka facilité. Eloko nyonso, eloko ya bien ezaka la facilité. Ok. Ok. Nsko bablo bobungisi peut-être je ne sais pas, il y a trop de choses que bobungisi. Nana ofuta ike no rande ngwana. Bon, biloko oyo liboso bongusaki ekiper. Netinga na bongusaka saki. Na lobby baye kozongisa biso biloko na biso nyonso o bakangaki. Ok. Bazongisa biloko nyonso. Na bandeli projet ozaki na bezaki mabe. Ok. Mais na met oyo projet ekomi bien masoza kitoko. Biso ba réfléchir au tozaki libanda. Bazeli biso
tant biloko kolia ezoya donc tout ça vraiment bien tout ça bien tout ça à l'aise parce que bando bande ko mitu nanga bolo bande ko na baza pena ninga basali ba confinement oyo baza libanda ba bimisi ba onde libanda ba boaki bango malade kozwa bango tout ça moi ba nungu les gens se déposer tant de questions na minute oyo boza na place moko oyo gouvernement na pesi bino toka HR to e gouvernement parlons un peu de ça na minute eza na boko ya gouvernement eza na boko ni ya HR ni ya mutu eza na boko ya gouvernement des en organisation moko te que ONG moko boelo moko te ba ONG ne ezoya kosunga biso na biloko nazo féliciter Papi Soukami en tout cas vraiment félicitations à Papi Soukami atiki biso te na ba contact na oyo azaka na ya makasi bazoya su biloko kolia na bilamba malamu pena alors gouvernement yaki poto mona ba mbila bayana mituka ba menacer quand même bino te ils ont arrangé quand même de bus au total avec l'information ba continue dans le calme donc toyebisa na bandeko compatriotes oyo baza na Djobu baza na Durban baza na Cape Town mpe baolanda biso baza na monde na ntie libana na diaspora ke boza na bino calme gouvernement sud-africain azoprotege bino vraiment bien atieli bino quand même place moko bien courant na ma eza place osuko les ali toilette eza nango bien c'est ça non eza te ke azoprotege biso bien mpona ndenge maladi oyo ya coronavirus nde azweli biso place donc ni tete ça linga pena ba bovandaka wana botikala bino toyebi bino te c'est ça po makambo eza makambo na bango ya bato azoyeba te moni makambo biso tozobunda eza te ke po soit disant nde baolobaki Canada nde baomaka ebele te biso tozotelemela nde eza bandeko mosusu bapapier ebeba baza bapapier 15 bapapier ebeba mosusu koma avant ke ezwa mosala fo ozala eza koma na bon makambo ebele yango biso tozobunda ke étranger na mboka oyo ase retrouver na ba droit na ye biso tobunda te ke mpona Canada tobunda te mpona soki te biso tobunda mpona réfugié aza ayeba droit na ye na Afrique du Sud ba Sud Africain ba respecter foreign ba respecter étranger na Afrique du Sud donc réfugié donc combat na bino makasi eza te par rapport bato baoloba libanda ke non boza badépasser tout ça donc bolukaka bobima bovoyager bomona poto c'est pas vraiment ça votre lutte papa bolo neti nga kuna mito na wese na vérité naza na posa ya poto te nga na mito yo soki ba na ke lelo nazonga Congo nazonga Congo alors parmi siko ba combat na ba point obino bo soulever je crois que gouvernement ndenga ju quand même moi place juste pour nous protéger contre maladie oyo ba yoki quand même moi ba kolela na bino moi droit ba réfugié mikanda ba vendre sango bien est-ce que ba so yo kango quand même parce que on m'a fait Zayaki. On m'a fait Zayaki. Quand même, par rapport à bino de boza, on a parce qu'il y a tout ça na pour mikanda. Est-ce que vas-tu déjà des solutions pratiques? Bon, net ne comment que tu as déjà sur mukanda. Bande ko baza sans papier, ba procédure zo la ba bande la procédure mais pona makambo ndenge ya malade oyo yango to stoppa kinam. Neti nga boye donc quand même déjà na côté na d'autres stati na ngai donc na sens wana non ça c'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui s'ajoutaient qui te ezaka nombre bino bo quartier donc c'est comme souvent baza à Belleville apparemment bande quartier tu baza à Belleville donc baza fait bien ça bien boza en contact na bango tu as en contact na bango to ba équipe ba gouvernement ya ki asala ki test ya malade wana ya corona sikuni corona corona na kuma na wali ngata ko benga ko malade mwa soni ya to ba ya ki ba sali ba test na bango ba sali test na bango na bino nyonso biso nyonso bakasi ko ba ata mutu moko bima bango bakasa ki ne ba sabote biso libanda ne ba tiki biso libanda ke ba ya ko kuteke tuzala ba malade wana mais nzambe ba réfugié o to sambelaka quand même ayoka biso ma ayoka pima bonde na biso atalelo ba ndeko musu ba mona biso ke tolekana to yi po na Canada mais un jour ba repensera biso pe raison que ceux to yi ba to participer na idée ba ndeko bazaka nango mais ba comité po mboko le côté abete ezo ke na lire ya mabe pour ba foreign
yango biso da to mimoni le biso déjà to luka solution avant mabe eya mboko bimba ko boma ko onde ko nobino ko boma ki kuna o kongola ya tibie mbeli o ndo asali boy totali wana nyonso ça se passe na motema to bite c'est mieux to luka solution to lila et pas HA luka solution na biso mais est-ce que entre nayebi ke zama ba secret so bolinga ko yebisa biso te après supposons que ndene malade ezalaki te dossier suite ezalaki nini matama ko flasher mamuke suite procédure ezalaka ndeni bozalaka wana pona tamo boyebi te suka nango eza wapito bozede ya koyoka mwa ba secret moment mpepe moko atama matanga que non moi sorti mo inga salima c'était au fait quoi. Bon, moi, c'est que moi, Isaac qui n'a pas Isaac qui dit tout bas. Bon, bah, on comprend ma beauté. Ok. Isaac, il aura les bosses, ça n'a pas dit tout bas. Bah, on a battu colo. Bah, tu vois, parce qu'on a bango, bango. Isaac a parti, monsieur, sur la route, on a la cité commoté. Ouais. Isaac a parti, monsieur, sur la zone, bah, qui est parti, qui va dire à mon réfugié. Bah, parti avec Isaac, tout ça, t'es pas obligé de dire. Isaac, tu vas bango, bango, les colo. Bah, tu vas comprendre la route. Ya. Hein? Ça marche sur la bango, bah, yokana. Balu que la biso a réfugié au dans la carte Afrique du Sud. Non, bah t'es capable la biso de ça awa. Réfugié nyonso o ya dans la carte Afrique du Sud. O ya dans la première mukanda. Oh. Pour le temps ba ke ba binga na ba forêt ni to ba binga ba réfugié. Ba rota te que réfugié dans la statue, oza soki na nini ba ko binisa réfugié nyonso. Dans la sens voilà. Ah, OK. Non, très ravi. Maintenant bana baza quand même sécurisé. Oui, bana baza sécurisé, surtout donc toza na ba sécurité baza ya bango bana mboka bazali. Président Simon Abisso toza na base militaire. OK. Donc comme la police et les gaga donc OK. C'est quoi est-ce que bazo ba permettre bino bobima s'il faut peut-être ko bima na kota na moi shop pour ça permettre sur na shell garage ou na moi ba shop mike gudu de apeme ne pingeza na ba permettre bino bobima. Bon, je crois. Oui, oui, permettre c'est tu tu ngali la connexion na connexion part. Ina so na connexion donc biso so quand même ça shop part so mina shop part ko zongi. Moni biso na mboko to biso to za likolo mi be ko mboko te. OK. Ata to kamba to wana biso meto yeba ke mi mboka o to za mi be ko nango. So ba biso ke to so na shop part na blongo na comme na shop part na somelo na zongi. Eza te kama na koma na kene type runa kene belle non. Donc na sens wana. Siko bato baza wana est-ce que ba yebi déjà nombre na bino? Est-ce que bato musu il faut ba bakisa mato c'est comment? Ba yebi déjà nombre bozali. Ouais, ba yebi déjà nombre bozali. Po papa yemo yebi ke ma sole bani de loté. Ouais. Bayaka tout ça ba yebi bazu ba kombo bazu te bani na ngole loté. Mutako ko yana ye, mutako ko yana est-ce que akokota? Akokuli que la problème te. Biso to kenaka ko s'enregistrer na sortie rive. Ba document ba dossier na ça déjà kuna ba fika point makamno so nyo ça kuna. Parce que so dis ndeko ko yana tout to boya été. Mais est-ce que akene ki sortir rive? On est en one. OK. Ba pesi ni carte ni macaron lo monte hein. Le côté embêté tout le côté ba pesi eloté. Mutazu lo kwazate. Siko pour na musala bato ba netu ba muso banoke no boulot na banga ke ina poka zonga kuti famille baza permis okenda kaka. Bon, pour le moment, bon, la réponse est bonne, mais tous les gens OK. Non, papa Lupango, vraiment, je crois que ce sont peut-être ma deux trois questions. Moi, personnellement, j'ai se préoccuper na yango. Na bien avec Corsi, azo il faut nezo les cater. Alors heureusement que tant au morning na message de Tokomani, je crois que ma bande ko po musuba eba quitter au travers émission moi les solo tobeti na peut-être moi ba éclaircissement et puis ngelo epesinga kimi eza na komisi nzambe quand même vous êtes quand même safe. Vous avez quand même couvert et que vous exposez vos acquis libanda liboso que quand même moi place au tcham mutu ezali vous avez couvert quand même bana sur ma pays libanda diaspora. Bon, bisos no salikam. C'est mieux de soutenir l'idée à baninga. Oh, l'idée au biso de sala, eza pona intérêt à réfugier ou dans la carte d'Afrique, ou dans un problème. Oh, ya moni kazana problème té, ou dans un moni kazana chef dans un problème té donc. Maintenant, on a oh ya moni kazana problème.
polelo so babi ke batelemi na pina ke mboko batelemi ba ki balanda mama mikanda mama nini papa bate belé na mboko ba obima ça c'est vrai yango ce que to bunda quand même on m'a fait asunga aide biso bande ko tozaka ta Afrique du Sud non comprendre vraiment papa il parle vraiment grand merci pour na yo so quand même moi nous ezali kozanga te contacter biso en fait ceux qui nous ezali na ozanga te contacter bino. OK merci ça va vraiment bonne soirée puis pourquoi madame na libota mobimba. Merci na bino pe lokola. All right voilà et vous avez ça c'est papa Lupango c'est un frère un caméraman aussi aza parmi ba réfugiés oyo bon babenga ba canadien o ba bunda ki batiki libosa HR et ba kuluka ba droit de l'homme ba kuluka HR pour savoir bimsa en Afrique du Sud ba lembi par rapport à non respect à ba réfugiés alors parce que 6 mois ba sali libanda alors bimsa ki ba comme na ba relaté bino ils sont maintenant ba une église méthodiste tant police bengana ki bango et puis de là maintenant compte tenu ba confinement ba alors gouvernement sud-africain a se décidé qu'à jouer bango à coffrer bango quelque part à caser bango quelque part chez bango tante chez moi quand même place à toilette parce que presque bazali que soit na balabala ni toilette ni mais ni donc on se demandait comment ils vivaient mais dis-moi à cause ya confinement ya Covid-19 foyo dis-moi gouvernement pour na ko tika bango bazali exposer na PPT ndezui bango c'est bon quelque part alors que bon qui bino bazana bango bien quoique c'est pour ce momentané parce que ceci n'a pas va prendre des choses mais dis-moi il y a quand même des organisations des organismes des ONG oyo ils sont quand même côté la banque kolia et kolata ba couverture tout ça donc dis-moi c'est ça donc bilo bana ko tuna papa boloa ba réfugiés ce que suka na bango za ningi ni balala libanda wana boyo ki suite na bango OK voilà